Bandeko babolingo sa etundi motema na nga koyeba ete bozana mpona kolanda nga na yango na profite mpona kotombela bino boyei malamu na chaîne na bino ya K Express TV bisika toyaka koencourager bino bo garder ba santé malamu bolia bio bisika toyaka ko motiver bino mpona ba développement personnel na bino oyo ezali très important mpona épanouissement ya moko na bino. Je suis votre présentatrice Blanche Kibundi Kazola, naza créatrice à ba contenu nazali auteur ya ba livre belo na encourager ba mama ba se développer naza détentrice ya diplôme ya licence na management vraiment naza na pona ko soutenir communauté congolaise vraiment bisika bozali na lobby mpote na bino bandeko lo sako la bandeko bangala nyonso bozolanda nga na moment oyo pe na lobby susu bonjour salut j'espère que vous allez bien la bandeko na biso nyonso bazolanda so ba kaka français en tout cas na lobby susu ki amboteze nos azingi na bandeko nyonso ba Congo Tanzambi kalusaku muna vraiment na lobby malukai ndibukusi ya biabuni na bandeko baluba na binos na lobby shalom shalom shalom. Vraiment bandeko nanga binos bozona ndanga na yebi ke bozana ba projet bozana besoin ba ambition na bino ba projet na bino ba rêve na bino et se réaliser ba objectif na bino et se réaliser yangwana bozana ndanga na ndenge titre zo ba biso lelo en tout cas kobanga la paix ndeli kama pona bokoli ya moto ye moko tolongola kobanga na bavi na biso poto s'épanouir bandeko tant mozo na besoin tenter mo lo mo ya kosala mais tant kobanga ne ye la ka ndeko omo komi ko hésiter komi koloba bato ba ko sekanga nazo banga nga ko se lancer peut-être ozolo ba peki nazo banga nga tant na ko échouer. Peut-être que vous en avez un mot ridicule, mais vous second le cambo linko sala, ozo banga ba juge nde konangai. Longola ko banga. Yangwana leona K Express toye bande konangai avec un esprit positif ya ko encourager yo. Ko banga nde konangai za acte moko ezalanga naturel. Mutu nyonso abanga kana vie. Mais loko to boyaka ba père naturel o babengi père rationnel ezali wana ba père mso ezala ketam so bi so na sauter na immeuble na kokufa te na ko sauter na ngate wana eza père moko ya bien po yebi ke danger ezali soki na sauter immeuble wana babengi yango père rationnel. Mais père o tozolo bela lelo ezala père obsolète. Père obsolète ezali père ya regard ya batu mususu olinko sa lelo to pozo mona ke batu ba ko se moquer batu ba ko mona nga ridicule batu ba ko mona nga suki ndeni oza ko banga batu. Père obsolète on ande tozo boya yango nde tozo lobena moko na lelo tozo telemena ko banga o yela ka batu mutu alinko s'épanouir te azobanga batu bakoloba azobanga batu bako critiquer azobanga ke bon moment nano ekoki te ndeko na ngai ozozela bon moment wapi bon moment ezalaka te moment ya malamu ezalaka kaka sikoyo nde toza boye ngalo tozopema lobi ezalaka ya biso te ndenge toza na bon moment lelo eza bon moment oyo okoki kodeside obanda kochanger vie na yo elo mpe nakoki koyebi so eza na astuce moko te quelconque nakoki kopesa yo oyo ekoki kosunga yo olongola kobanga na yo elo esengi na kosanga eza kaka kozwa décision ya makasi mpo ochanger ekouta kaka na yo moko ondima ozwa risque wana ya kosala eloko ya sika malembe sans otala bato mona kaka yo moko oza na besoin osaméliorer kokipe bamiso ya bato te kokipe maloba bato te zwa risque ya kobanda muta parfait azate biso to banda ka ko mekola malembe tango komika na guana ko meka malembe yango le mona muta se perfectionnaka à force ko travailler nde balobaka répétition da camère ya science ozo répéter likambo mingi o mona okoma confortable na monde ona makambango netinga tata na banda ki YouTube ona kana ape ko sa YouTube te nazo meka ka malembe c'est vrai ba erreur ezali to sera parfaite tozo meka mikolonio so malembe na volonté na ba encouragement na binope izo sala ke nazo persévérer nazo continuer na do bimisa pe ba idée à sika ezaka ka force ya ko umia na situation ya ko umia na condition ngo ezo sala ke naza pe ko s'améliorer malembe ndeko langa po ko sala même chose bandana nu pa moko ata ba erreur eza po mais dato bando corriger ba erreur wana malembe likambo ezaka ni ezaka ko bandana nu vano na volonté wana et puis le reste ekoya après vraiment nazo conseiller bino bo oser bo arrêter kozela bon moment yango yo kolanda ego na yo te
kibo moto na biso ntango esala komo ezolobake ah nga na moshali na nga te naza na nga à l'aise na zone de confort naza na nga à l'aise na condition oyo yango wana nde ya mabe tozoboya toboyi ba excuse bidon toboyi ba bolembo ezanga ntina toboyi ba procrastination sala likambo okosala lelo kozela lobi te nde kaka nalobaka lobi ezaka ya biso te vraiment ndeko na ngai changer comportement na yo zwa ba décision ya bien pour na croissance pe développement na yo personnel eza très important komi créer ba barrière mentale te ou que ko empêcher yo o sala ba makambo malamu po bimisa ba potentiel o efandi kati na yo soko zuka décision o développer penser moko positif o changer penda image aux arlango ya bolembu o bimi na zone de confort no ya ba limitation ya médiocrité o décider bando saba makambo asiko banda ko yekola o banda ko tanga ba ouvrage à bien o banda ko copier bato bazo saba makambo yo linga ko sa na vie o bandi ko focus na ba rêve ya vie na yo bandi ko poursuivre ngo malembe o mona ke ba barrière e banda ko longwa mukie et puis malembe o banda ko s'améliorer et ça ka processus ya mokolo moko te et yaka avec le temps yango lezo senga patience ezo senga persévérance ezo senga continuité kolemba te ko abandonner te faut continuer longola ko banga longola makambo ekoko zala obstacle pona yo o mona ke malembe oko changer pe oko s'améliorer ba échec non surtout ozo kuta dans la vie échec ezala onka opportunité comment na te soko échouer le lobby na échouer na ngapele kama na tika nanga te ko tika te continuer koza la créative connaître ko bimisaka ba idée pour créer ba makambo so au moins peut koza na ba idée te tuna sala ba recherche tala ba vidéo bien o ezolo ba makambo malamu oyo lingaka au moins avec le temps o bando zo ba idée e bando sunga yo pe o bongisaka ba plan na yo ya vie na ko s'organiser malamu pour réaliser pe ba rêve na yo tant muso ozaka na emploi moko boye ozaka insatisfait na musala wana osepela lango tokendaka mpona mbongo mais sala effort lukaka pe bamisala mosusu ya bien bamosusu mpe baza na basituation mona ke ana besoin ta mosala ya bien mais azobanga interview azobanga ntango bakoke koyambe kuna ntango mosusu batebele bakointerviewe akoyeba te naloba nini abi ntango okeluka so bainterview na mindondo navandaka na mosala te ndeko na nga qui ne risque rien na rien risque okende interview risque kokende kosala eloko ya sika et puis interview ndeko na nga bapreparaka ngo avant ke kosala interview kotala ba YouTube otala ba interview bato basalaki avant zwa ba idée zana idée accompagner ozoke ko travailler yeba histoire ya compagnie wana yeba ba détail ya compagnie wana tango okende kuna obandi ko se défendre na yo bien okozwana oka musala ko banga koloba en public te ko banga koloba devant les gens te eza étape moko normal toleka toujours wana po hésiter te oye kola makamba sika po ke sa interview no ozwa carrière asika soko sali pate okotika la ka bisiko zana oko avancer te ya onde tozo boya susi na biso zali batu ba avancer bakisaka un plus na vie na yo lentement sûrement bakisaka un plus au monde ke vie na yo e banda ko mata malembe ozana na course na mokute mais sala effort sala okoyi ko sala ko hésiter te bande kolanga kondima changement na vie na yo eza très important zone de confort eza mabe tango zaka na médiocrité ozo changer te ozaka la ba makambo akala bambula na bambula eza mabe lingaka o mata lingaka o salaka ba bloka sika tous les jours o s'améliorer tous les jours o ozaka ba progrès na vie na tous les jours o banda ko s'aspirer tous les jours ba makambo sika yaka toujours o mona ke yo mo poko sepela tango zo mona ba changement makamba kitoko ezo kota na vie na yo vie ezo koma malamu ezo koma kitoko ba ida kitoko ba créativité o komi ko se lancer na ba activité sika o komi ko kota na ba carrière asika okomi ko s'améliorer ozo changer ba milieu okota ba milieu kitoko même yo moko ekosala yo malamu toza vraiment na souci wana bandeko nanga toza na souci wana tango oza pe na idée entreprendre eza malamu tango oza ko entreprendre bandeko nanga okozala boss ya yo moko okodiriger ba activité na okozala libre mito ko dicter osusu azate tango ozo travailler derrière pour na yo moko pe ko engager bato comme patron eza malamu il faut to aspirer kana koza créative kozala bato to ko entreprendre et ko sala biso malamu ndeko nanga ko yoka ba maloba ya bato to ba décourager ka bato yo zala toujours na souci au réaliser ba rêve na yo sans koyo kabatu c'est lancer directement ko tout na conseil na mutu ayebi domaine wana te akopesa le côté pour on donne que c'est qu'on a soka ayebi business te à côté ya yo nini luka bato baza vraiment
adéquate oyo bakoki kopesa baconseil ya bien oyo bayebi makambo oyo olingi kosala bango nde bakoede yo koma oyo okoki kokonsite moningano oyo atanga te ayebi domaine oyo olingi tozoki kotuna ye conseil akobimiselo nini on donne que c'est qu'on a c'est normal akopesa ka réponse oyo eza négative po aza na ye na connaissance te yango na ntango ozala bakambo na oyo baprojet na yo linga yo moko otravaille sur projet na linga oréalise projet na yo soko ocontacte bato baza vraiment doué oyo baza bata domaine bakoki kopesa conseil oyo eza positif oyo ekoyede oyo toujours okonne na baprojet na yo mpo oréalise yango e non moto ayebi no eloko te akosunga yo te. C'est très important bandeko na ngai tozwaka ba décision ya bien na ba vie na biso tozwaka ba risque na ba vie na biso pour emema biso na croissance significative tolingi bato ba se développer bato ba croître ba avancer totelemela ba barrière totelemela ba bolembu totelemela ba maloba mabe to changer même par relation na mbulu asika tozokota ya 2025 de konangai soko zali na relation moko eza ko empêcher osala ba exploit yo moko koyeba longola ngo na nzela na eza nango lisumu te. Fréquenter bato bakosunga yo s'épanouir. Fréquenter bato bakopesa un plus oyo kosunga yo pona épanouissement na yo personnel et kosala yo malamu. Vraiment, si vous avez besoin de changer de carrière, ou quand on entreprise a bien, et ça très bien, mais faut ça la pas. Si vous n'avez pas de tika la place aux ana, et d'autres dépendent de kakana yo moko. Vraiment 2025 vous bande kolanga na zo conseiller bino na bolingwa nzambe, to bannir ba père, to sala ba bilan ya ba vie na biso, nde to tambola ki na 2024. Et là on y ezaki marcha kite na 24, to longolango to banda 2025 na ba idée ya malamu, to sala bilan ya sika. Oto koma makambo tolingi kokisama na 2025 oto lupa ki na 2024 e ko sunga biso poto telemela ba vie na biso to za na souci ete to bima na zone de confort to koma vraiment bato ba kozala développer na ba vie professionnelle même na ba vie personnelle et ça très important. Vraiment ya nkana iki pona conseiller bino na mokola lelo bandeko na ngai mbula ya sika makambo ya sika ndeka tolobaka mimi tolobango mwa to sala ngona misala te menga vraiment na eko encourager bino bandeko na ngai toza na courage ya ko affronter ba échec na biso elembisa biso te mais to continuer to luka koyeba makambo eza malamu oyo kosunga biso to kenti na réussite ti na croissance personnelle to za bato to ko stagner te to za vraiment na souci ya ko travailler pour na progrès pour na kobima na zone ya confort. Tango bato bazo juge ndeko na ngai yo soko se borné na makambo bato bazoloba c'est que yo osala eloko te to za bato yo to kokanga matoi na biso toza bato tokotambola ndenge mutema na biso zo mema biso na makamba malamu toza bato koyoka te o eza négatif ko aider biso te pour toi avancer. Vraiment toza na souci ya ko focus na ba plan toza lango ba rêve ba objectif na biso e kokisama. Vraiment yango ande na zayi ko encourager na mokona lelo eza très important ko kena ba rêve na biso ti na suka ko tambola toujours malembe avec patience ti to ko atteindre ba objectif à vie na biso to za bato to ko za na créativité to za bato to ko ba ko découvrir o e bomba mikati na biso to bimisango libanda. Na pesa bino exemple ya ndeko moko ndeko wana akonsitaki ba coach na ye asenga ki ba pesa ye idée loleni ya ko sala po à se développer personnellement. Vous avez vraiment la souci. À bomber bambon, on a épelé après à consulter coach moko quelconque à tout ni en tout cas la zala en bon autant. Na olingana se lancer mais naza vraiment la connaissance et bien nazo ba pe exactement te. Ba pesa qui ba idée azaika mutazo vivre la bamboka la biso o ya États-Unis. Coach na pesa qui idée na mbongo zala nga la moni ko louer place au créer moi salon de coiffure na yo mais le ko oyebi vraiment mabasu ki mingi au ko engager batu o babando ko travailler bazo kanga basuki yo pas même tout konyo zoye ko la place wana e ko sunga yo zo kama bon bondo partager ba revenu ba bill na ba do travailler na yo au moins la ke ko sunga yo en tata so sali salon de coiffure wana linga o banda ko chape ba activité musu na kati comme ba machine ya koteka ba biloka mike ba bloc ba snacks kaka koteka ba chips koteka mo ba bonbon ba masanga ya komela e ko kotolo pe ba mbongo ya plus ndeko na tanga zui de wana ba pesi pe plan ya business coach na ya eda ki yesko tango ba pesi ide ndi bongo fala ke kamba mo se lancer bien travailler na mobile na ya mona ki fatu no master na wana d'abord asala kate azaka mutu mo Alexa batami ko tala ba TV azaka so mbala bine luka msala te alingane ko vana ndako patala ne ba
ba TV na ye alexaka tana na ba makamba pampa ba masona ba telefone ya lingane ko sala te beloka bazaki ba ami depuis mboka na bango abiki non na PCP ide na nga ba yebisinga na coach na ngai oyo na yebisa na soka olobani abia master na nga ba uti ko coachinga ya funa fungula moi activité na nga na sa salon de coiffure lokola bande ko msuba yaki ba biko kanga suki na taba na salon ba kanga suki et puis na bando teka ba bloga mike na kati ba masanga ba sac ba suki be tout po kaka na se développer moi muki bien idon eza bien abisuko ba peso business plan na bi otindela na phone na tala nga yo zuma ba ide ko na tala nga kaka yepe na a jouer na prudence te a jouer business plan na e ba sala ke pona activité na atindele muninga na phone ya zo ka lokwa ka bloga pama muninga tanga jouer bien OK azu esiri siko ye patika ki comme ko travailler azo luka place pour ça pe ba activité ndenge ba kochaki nzoka nde bande konanga tango atinde moninga ne plan wana moninga ne siko eza lokwa ba kabeli ye musala nzoka moninga ne pas na mo ba mbongo ne de côté mbal tanga pesa ka bomba ka pe a travers mo mkemke na mboka batinde ke ba mbongo mais moninga na pas za ye bate tango ba PC business plan wana ye moninga mususu azu plan na exactement quand ba sala ki moninga na asali kaka exactement ndenge ba sala ye moninga le wana moninga zo luka no social ka place ye tanga zo ka plan wana nzoka za na mbongo ake kozwa place ake kozwa ka ba même fille ataki mutema otana salon ya zui bango a dévancer ye asali pe kongo teka pe ba suki na kati kuna ba sapatu ba sac et tout do asali kolongola te ko bakisa tende ka muninga na linga ka sala siko to muninga na ko se rendre compte que muninga yibi ba plan ya asali exactement quoi ye et comme le quoi moi problème mais retard ye ça abandai musala siko ye pe moi asala siko activité na ezaki soute po muninga ne azui ba fille ya linga ko travailler na bango abotoli ye nyonso do e koma ki e passe aleli a regretter mais et comme qui trop tard bande konangai tozaka na ba discrétion to longola pe ko banga ya zayi pe na ko banga mingi to ba pesa ki plan za ko hésiter ka est-ce que ko simba est-ce que batu ba ko ya batu bando kota pe na magazine batu kota na salon nanga azali toujours ko banga azali toujours ko hésiter muninga lo bité ko simba nango eza nango bien njoka yetanga zo moenda zo banga bongo ya précédé akesala exactement bongo vraiment yango nanga lo ba no bolongola ko banga ya moneki na ko banga na mekalo tu na pe conseil muninga na nzoka saki erreur muninga yibie plan su basalela ke eputa futele mbongo nenga ba kochaki ba pesa ke ba idée muninga zwango ofele pona nini biloba loba kozanga discrétion kozanga ko bomba makampona yo moko au travail na ona soko esimbi ba ba mona kamba mo ya mona ki alaxa kengana sina zu plan na bongi na osa business eputa ezaki erreur bande konanga to sa ba erreur wana te soko ozana ba idée travail na ngo ba découvrir kata on publier ngo mbala moko tout na conseil te pour mutu na dans ta domaine te soit pour retourner conseil aibio kama yele a repeso pe conseil à malamu te et kozala vraiment regrettable ndenge na bete no histoire ya ndeko oyo vraiment bandeko nangai la peur ya changement ezali likambo oyo ezomema ba obstacle ebele pour na développement personnel ya motu eza la batu ebele babanga mingi barata pe mapambo na bango balupa ba rêve na bango pona nini ko banga kaka muteko isi bango na mabele balupe kokokisa baposa ya mitema na bango yango naza ko encourager bino to s'encourager to travailler dur to longola ko banga to longola ko banga to longola procrastination to longola vraiment ba idée eza ko mona ke so na se lancer bat ba ko jugenga ko occuper jugement ba tuté ko lukape temps parfait pour biso toza toujours ko meka temps parfait ezala raté cause la bon moment eza tango zuka ka décision ya ko banda directement bima la zone de confort yo komona ke ba changement na et ko memelo croissance et ko memelo élévation et ko memelo pe esengwa ko yeba ko salelo quand même tala ka nde sa ke lengi so ko yebilo mo ko sa ngo bien o maîtriser métier mo ko zo sala ngo bien et ça ke sengo tout na mona ba ndoko so ba couturier nde ba tonga kitoko o tali muta tongi lamba o sepeli loko ndeko langa Yolande Nzunzu na Londres couturier ya makasi loko ndeko langa mama Ekofo mama Isabella tonga kitoko zo mona ke esengo moko boso ebi musala
vraiment ya kosakana te tozala na souci na koyekola bamisala ya sika koyekola baskills ya sika esalaka bien bandeko na ngai vraiment naza koencourage bino boarrete kobanga so nazali na astuce ya kitoko ya kopesa bino mpona botika kobanga nakoki napesa bino mais astuce ya malonga oyo nakopesa bino eza kaka nini bozwa kaka badesizio ya changement astuce ya malonga eza kaka booze kosala eloko ya sika booze seulement kosala makambo malamu makambo ya sika bosurprendre baninga na bino bombango na mpona bino mo après ka bose lancer mbala moko keke so bato bakojuge so bato bajuge eza malamu mpo omema bacorrective eza mabe te mais continuer persévérer surtout na 2025 tozokota eza mbula baexploit nzambe asala baplan kitoko mpo na yo ndeko nango ozolanda ngai vraiment koba kolemba te sala oyo koki kosala nzambe mpa kosala bar na ye akosunga yo mpo oatteindre perfection obima na zone de confort okoma meilleure version ya yo moko mama ya yo moko papa ya yo moko mwana ndeko nyonso bozolanda nga tuka nalobi bonne année na bino nyonso que Dieu vous bénisse que Express TV en tout cas merci na ndeko soutenir nga mbula mobimba naza na esengo mingi nde toza ensemble ko évoluer ensemble nangala bino en tout cas toujours marcher car pas à pas pour notre développement personnel la biso et simba ba projet na biso et se réaliser to travailler na malem mais tous la kondima qui ko simba bisika bozali en tout cas shalom nzamba lola apambola bino amona bino na mbulo ya sika ya 2025 bobima na ba obstacle bobima na ba peur ezo bloquer makam na bino bo surmonter o eloko no surtout ezo bangisa bino bo surmonter ba hésitation na mapo ba koloba mpona bino ekosala eloko to bato baloba na bango toujours mais yo kotala bakite continuer chemin na yo okolonga toujours so oza persévérante vraiment nzamba pambola bino mingi na sepeli nde tosoli na mokona lelo tokokutana mbala sima na lobi sous en tout cas merci à vous tous à bientôt au revoir merci